J'espère pas foutre l'autre taxi en l'air. Allégué, Bana wera, ou dans la fierté wera. Ah bah, donc là, on a lobby, là, opinion, on a so boy, là, on a lobby. Donc après, Papa Wemba, pour Nanga, c'est Fali, Allégué, Bangonion. On a robot à mon nez. Tout ça, c'est la vérité. Macabo, Fali, ça, Nanya, Fali, on a niveau. Tout ça, reconnaissant, il ne faut pas tout ça, ingrat. Et tu vois, déjà, on a fait rigoler, on a autant déjà avant qu'on a un succès. Na batu susu, na oyo azo sala, na salian. Ma père nous a donné, tu vois. Ou la musique congolaise. J'en suis fier. Ok. Et avant la musique congolaise, on n'a pas eu la binote. La production minene, oui, que batu musicien, belé, babota, bati, bakufa, babeta, la production bongote. Yalele, na manye koki, tala komi kokumba. Ok. Fier Azara déjà na succès. La vérité, moi, la batu basiliki. C'est le bas. Tous les concerts, bah Bercy, bah Olympia, Izala, qui marque, et bah produit Papa Wemba, louer ça, la produit Papa Wemba. Si on peut te Luambo, aux autres, déjà, tant à la Papa Lutumba. N'est-ce pas? Autant un peu Taboulaï, autant un peu Mabilo, Bankessa, Bani. Zénith Nabiso Zaki, Madame Cocatrice, Nda Bengi Sibiso, nouvelle créative. Regarde les affiches, tu verras. Maman, nous salema. Oyatabo Sambelanga, Lissae. Congo Winner, la seule chaîne, il y a qui toko pena mikolo et kangi makambo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Congo Winner, Winner TV, Congo Winner TV, Sarah Kabunji. Chaîne yango sur lingomona cultura pays lingomona les formidables tin kulumutung kulusiba konda ban kulufwa edi la Zulu et toto ngayo formidable. Donc toujours invité bino abonnés, les abonnés. Donc voilà, beaucoup de la chaîne Oyo et ça la bien. Toto Mbolango, Sarah Kabunji ACP la Congo Winner quoi. Ah makilanga liboma le monde est fou. À Congo Winner TV chez Sarah Kabundi. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est Vicky Nasdaq. Nazamotema, Yashimio Zabolingo, Mustafa, Yomemanga, Motema, Yomemanga Itu, Dani, bonne nuit chérie, mon bébé, oh là là bien. Winner TV, Sarah Kabundi, on vous aime bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Et si vous avez partagé ce qui te fait les bakouilles, on peut en avoir un nom pour le dos. Si vous avez été en train de faire Colonna, c'est à Pambola, nous sommes dans l'émission. Un grand merci à Madame Sarah Kabundi, la coopératrice de London, un grand merci aussi à l'effectif et de la Star de London aussi. Je peux remercier pour le tout Eric qui nous merci pour le soutien. Mon vieux papa le patron du collège Saint-Paul School. Un grand merci aussi à tous les membres des ASBEL, des anciens du collège du Réveil. Merci très cher abonné quand les lévis sarabino. Abiso, Sala, Moussala, Nengebino, Bodinara, Nengebino, Bossing et la Rabiso, Moussala et le RDP Balodi le 29 juin avec des pluies qui tombent à Niance dans le village de Kemba. Nous sommes soutenir le jeu musique Yambo Banabiso Balodi RDP le 29 juin avec des pluies qui tombent à Torozalawana, Bissonyoso, tout ça, micro, tout ça, caméra pour nous soutenir. Moko ya Balanganzebo, Yambo Banabiso, mais le long de plateau, nous avons Moko Basodat. Il y a des pluies qui tombent à Niance, donc tout ça déjà dans Matador avec eux. Nous allons sur l'actualité, il y a des pluies qui tombent à beau séjour déjà dans la classe Madélé. À mon frère, le président, des pluies qui tombent à Maïs Matador. Ouais, bonjour mon frère. De la presse, bonjour. Ouais, toujours. Yomoroso Monara. Dans la forme, toujours. Bon mouvement. Non, le mouvement est normal. Avant, on a fait ça programme au mouvement, on a fait ça en beauté. La bosse n'a pas de pluies qui tombent à Niance. Et puis, bon retour déjà au pays, il y avait déjà la Katia Mabeli, il y avait Coco, pour un événement le 29 juin, la Katia Village Temba, mais le mouvement au grand complet, ils sont en bonne santé. On sait les 30. Non, c'est le 29. Le 29 juin. Le 29 juin, la Village Temba. Ma surprise est ça quand même. Mais la surprise est rosangate. La surprise est rosangate et surtout que. Des pluies qui tombent à Mikolo,
amemi charge yani Ngolo amemi charge ya musique ya Congo Ngolo aza na charge ya musique ya Congo donc nabi na internet déjà bato baomona déjà répétition moko toti kobwaka récemment awa ya village Chetemba donc bato tout ba d'accord bato ba comprendre que na minute vraiment charge ya musique ya Congo topesi yango pomba de prix. Vous savez combien de séances il y a répétition pour nos concerts à village Chetemba? Ouais, pour nos concerts à village Chetemba tout ça les séances répétitif belé mais et dans la séance mususu to bana osala biso moko na ba séance mususu soki ya otimi kilaye to travailler na edo mais boulot ko sala nango bien ko concert ile kana ngo bien mais répétition de gesteli bon répétition ko si la té mais par rapport à événement mais répétition c'est là qui to sala qui répétition dernière répétition c'est là qui j'ai dit oh na struga boye na moni pe présence ya maestro Fabricas to ma place wana azalaki wana donc bon et salaki biso bien malgré to mona na mwa kala mais to mona ni sur live donc présence ya maestro Fabricas na répétition na bino et salaki bino bino ba ex musicien ya Villa Nova puisque quand on bokesaki déjà départ na Villa Nova boye ko intégrer groupe ya depuis Pomba Nuance Musique. Ezalaki nanu na guerre entre ba villageois na ba Nuance Musique. Parce que maintenant réconciliation il y a des plics na Fabricas. Parce que présence de ya Fabricas maestro lobby na répétition. C'est bino ko. Ouais, il faut ça la biso kaka esengo olobaki tango to longwaki mo ba guerre ezalaki. Bien sûr. Monguna ya papa na yo aza pe monguna na yo. Surtout bino so ba baki otombola faki wana makasi. Pour bino le bolongwe Villa Nova mais ko intégrer Nuance Musique à l'espace faki ainsi c'est otomboka makasi. Ouais ezalaki nango déjà ezalaki nango biso to longwe kaka pour ko kende ko sala ka musala na Nuance Musique. Mais tant on peut bayokani obligé ami ya papa na yo aza papa na yo on se comprend donc automatiquement donc il faut yokamela donc yango moni même eloko on epesa kinga inspiration nzembo na nga o na ocha na album ya groupe titre nango eza cesser les faits donc na réconciliation na bango epesi nga inspiration na bule peta nzembo moko titre nango fo ezala cesser les faits ngana bondeli yo bebe nanga cesser les faits kuma moto ya koma jana se mon amour Francis baye na bolingo babondelaka moto balingaka bebe soki na bondeli yo pona lela yo Francis baye honorable jana se cesser les faits ozo comprendre eza boyokani na bango mibale epesi nga inspiration alors maestro asengi cesser les faits boss déplique pomba atie na se nzembo mbala moko ozo comprendre donc il s'inspira donc réconciliation na bango esala biso nyonso tout bien présence na ye na répétition na biso esalaki biso plaisir tomona mwa kala tomonani lisusu donc face à face donc ezalaki mpe na plaisir quoi non ba surprise eza ebele le 29 ba surprise eza ebele nga moko nazala na ba surprise oyo nabombeli bato lokola ba honorable Francis l'homme de cesser les faits nabombeli bango ba surprise bato lokola ba aussi bilonda grand prêtre mère ba surprise na bango ezali ba surprise na bango ezali ba beli belingo visa chemin ba surprise eza pe na ebele donc baya vraiment le 29 ba resepela donc ba kozala ya resepela nabi ke maître Tidia Fioka mokonzi ya visa akotinda délégation ezo utangola ezo yana ba beli belingo délégation wana déjà ekoma lelo donc lobi ekoyinda mabe na kati ya Chetemba arrivé na yo pas de plus zéro vocal directement bapesi yo nzembo secret zali oningisaki nzuku moko koinvite oningisa makasi ko zéro vocal
Et pas Fabougas maestro ça qui vocal mais balongo la kia. Mais là il n'y avait pas de play combat directement avec cette chanson. Mais on tient vocal temba mo nzembo mobimba. Secret ça. Bon secret ça na oka boulot pour na zwa qui vraiment discipline makasi. Na lobby eloko ekokotelanga koleka boulot ezate. Boulot quand ne moto ekotelanga. Lokola nayebi kaka mosala wana ya muziki koyemba kobina ndelo ko ngana yebi. Il faut na matisango lisusu makasi le wona nazokende pa déplique combat. Il faut na multiplier lisusu ba travail. Pourtant on a zo koma donc nazala na mo facilité na ba makambo lisusu. Yango na multiplier ki ba travail tango pe na komi na présenter ka boulot na. Et puis merci na boss na nga déplique combat niance pour na motema ya bolingo envers ba musicien na eux. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a musicien qui a mérité à vie chance, nzembo, à les gars na TV, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je comprends. Mais il y a personne la chance on a le bimayas. Nengo zabo boulot ça na ngo. Soit tactique zabo. Yo faut que ndakabo, il faut que takabo sala bo na ziango na latiango na mutu. Yango na sala là. Donc merci vraiment na opportunité à personne na nzembo. C'est la cessé le feu zoya. Mais avant cessé le feu, ils ont le logo moko zoya kalatea. Na wi ke bato balandela ka ba réseaux sociaux, ba déjà na moyo pe ka mona loba. Mais tout ça wana ti pour osala musala. On a ce que ils idée ya boss na nga déplique combat nias. Atala le album na bino zoya. Mais avant il faut moi avant goût moko boye zala. Ndenge zala ka moi avant goût moko boye. Kalatea bato ba osepela. Merci Kalatea bato ba osepela. Alors différence ni aux ça la sur vendre le dos entre Villa Nova versus Zalaki na nuance musique. Par rapport il y a chant ou bien il y a stretching à orchestre. Différence entre Villanova et Nias Musique, il faut qu'à Ezal. Parce que déjà, les combos sont différents. Donc, le rôle de combo est différent. Donc, même dans l'orchestration, même dans la Makambo Italie, l'administration différente, c'est Zarara. Ndenge Nias Musique est pour la cagée, et ça, Ndenge Villanova va pour la cagée. On va dans le système système module. On comprend. Mais Nias Musique est dans un système na bango tochi la bango ka j'aime. On se comprend, mais surtout tochi ka j'aime. On comprend les gens na tactique mi balé ça différent. Oh na kolo ba yango wana na kolo ba bien sûr différence c'est quoi ça. Mais il paraît nous moko uti ko bimba awa boza trois musiciens de plus qui bozo linga boite ba benga kibino par appel pour qu'il ne peut intégrer groupe il y a on a vu sur ambassade bourgeois quand ça qui pas fallait pour pas être de dans sa carrière là bino bolingi bo quitter Nias Musique pour ambassade benga kibino yo pe na kati mayas maman na likambo ko fandela ah vraiment la série non le bateau le golo tena ngapa drago vraiment Sonia Mbeli grand prêtre il pena de génération en génération via Zakaka énergie Zaka toujours abada yango moni biso Nias Musique nouvelle énergie ne to boye na mo pepo toujours ya nango donc ba meka ko supporter na biso ko toujours ya na mo pepe mabe ndeko nanga ambasi mon frère la PC Mbote et puis d'encourager la idéologie à Zouek. Il y a quitté groupe d'accompagnement Kosala orchestre naïe ça bien. Les conseils moi on a coupé ça aye ko la chant. Aye ko la chant et au songaye. Oh bien sûr ça déjà précisé mais c'est la vérité on comprend naïe c'est la vérité. Na kosele makamuti na pe tango na féliciter qui est encourager wana salika mabe mais on a confirmé qu'il fallait pour pas un bon chanteur bon artiste juste question là pour non pour musique terrain wana na lingo ko tangote kasi terrain ko puisque na zana tana ko kota na terrain wana te mais comment déjà basé à déjà l'orchestre on est bon parce qu'il fallait pour pas c'est que ça des bons chanteurs papa on me makamona zo ebisa yo na yebi que même conscience na yo koko sangote
Ambassi, c'est mon frère. Conseil, non, peut César qui nous aille pour l'un des champs. À son cours par correspondance. Et pas même dans la musique, même dans la ville, l'orchestre est belé. Oh, il y a des vieux. Oh, à cause de la cour, on a la musique à Tchombo. Mais tout ça, on a cours, on a pas qu'une question menée. On a la correspondance. Il y a la champ. On se comprend. Babiso. Avant de commencer à l'orchestre, tu as là, tu as fait cours dans la musique, tu as Jésus de Niance, tu as Zoyemba, tu as tactique, tu as Josien, tu as tactique, tu as Pépé Calé, tout le monde a salle de cours. Et là, on a fini comme on a maï à salle à Yamouana. Il y a une gravité. À salle à Yamouana, il y a un Yamouana. À Oyemba. Mais c'est vrai qu'il y a des gens Yangona Pomelia, Pebenanga, c'est le fait. Comment tu es à je ne sais, mon amour, c'est le fait. Faut chanter à Yembabo. Pour nous, on a leader, il faut leader à Yembabo les Kanga. Oh, mais bien sûr, ce que yo Zemba pour les Kambas. Ah. Et bon, on essaie de le couper. On essaie de le couper. T'es même à ta dans le bien. Au moins, émission de notre salon, on a yendi na saliba a capella. On comprend. Malgré banjini, mais aussi on a yemba. On a un mutu na ebi, mais bateau ba ebi te ba comprendre na teke na banjini. On a yemba. On comprend. Ninge na yendi boye. Yepi ayemba kati. Ne o ebi ka yemba kawana. Ayemba. Ngana yemba batbayoka ye batbayoka nga après ba chier na ndinga mabete c'est mon frère ce message on est limati ke bino ko limati bo kende ko intégrer ko pour na lobi boye omoni batu wana balingaka basala eloko moko boye po nyonso wana bayebika keno ekotouche depuis pomba niance mais la minute okomba aza na ta koloba na bango te amemi nde charge pomba amemi charge na minute oyo asa na ta ya koloba na bango te ocomprendre naza wana mpona koloba na bango ozo comprendre po nga nazoyaka na maloba te mina oya na boulot yo leader olingi ozwa nga nakoma na orchestre na yo boyemba nano koleka nga soki oyembi koleka nga après nga nakoya na orchestre na yo ozo comprendre après nga nakoya na orchestre na yo comment ils ont musicien ou ils ont pesé à yemba koleka yo leader mais na obotelo mouvement na obotelo mouvement même adilu kwa ndo yemba koleka lombo na la musicien mutu na lobi wana makambo wana nazana ta ya kokoma na terrain ya bavie te po wana bango moko bayebi tactique de jeu nde banda kogere yango ocomprendre nga na oloba sikoyo makambo ezoleka sikoyo mikolo ocomprendre ango yana basurprise eloko moko etambola deja na net eyandanga na nzoto na ndenge ya bolingo elambeka te na kuna bebe wana etalinga te sia sengleka te na kuna sheri wana etalinga te bolingo ye bolingo lakisa bango ndenga kolove amina te bembo lakisa bango ndenga kolove balola bondebe ne me lâche pas na yo kelengi ocomprendre ndenge chanteur azoyemba so wana oyemba siko en tant que chanteur somo mundenga no chanteur na te vazoyemba mabe réaction era wana vraiment yalaka souci d'abord nga nayokaka nano d'abord souci ya kotala ke olie ya koleka na tv koyemba mabe mie fo kovanda nano na pale koyekola ozo comprendre eloko esalaka bongo eza bavitesse omonaka moto ateli simbebo atie kyoko akangi suki abeli boto bayebiseke yo a musicien yo a danger ye mpe ayoki kaka bongo alabi nga na danger nga bakomisa nga na quartier na biso aleki tv akomosala buzoba ozo comprendre akomosala buzoba donc esalaka mpasi olia koleka na tv koyemba mabe vanda nano na pale yekola zwata na yo miziki ekosila te miziki mpe ekokima te ozo comprendre zwata na yo yekola soki omoni keno wi ndenge nayekoli mpena sava naleka na miso ya bato natalisa bango sava oyo eza kati na nga obandi kotalisa bango actuellement
nuance musique, le classement musical. Aux en position. Tous en position, il y a orchestre qui veut défendre Bendele à Congo. Partout dans le monde. C'est bêta, et bien, bah, hymne national. Si on a Carrasco, et bien que la minute déjà, les balibatés les maisons, et bien monté. On est limité. Ah, parce qu'on a besoin que la minute au combat, mais Michel. C'est là, et bien, on comprend. On comprend pourquoi on a l'objet que depuis qu'il faut manias, la minute à Michel. La musique à Congo. Oui. Parce qu'il fallait à place de faire roi. Oui. Parce qu'il bien filer Zali. Oui. Parce qu'il m'a Fabrica Zali. Oui. À mes charges. Parce qu'il brato ya Laza. Oui. En demi n'a pas ma charge. Où est le problème? Mais comme ma charge est un problème qui. Ce qu'on fait libino moi nias musique oui, pour ce moment avec Bandets Badidas Arena, Banyo Arena, ils ont manqué nias musique quand même. Non, makamuna makambuza na tana. Vous comprenez? Biso pe tona ba date na biso. Ba, toza na ba date na biso le 29 chez Temba esa date te. On esa date te. Et bon ce produit libanda mboka. Ah libanda mboka. Ah. Mais libanda mboka déjà tokenda kango déjà to yebi. Obi ke libanda mboka déjà tokenda kango. Mais concert mon peu dans la posa nuance musique pe de monidate ndenge frère Nabino Beckham a TP date la Suisse. Pourquoi pas nuance musique? Ouais, courage na Patrick Beckham, l'œil de l'homme. Donc, Azo Bundanae, c'est normal. Mais à saler la chanae, Bisope Kalate awa. Bato bakozwa date, le rôle bazo luka date. Mais bato bakozwa date, te bato bakozwa concert malamoko. Oh, ils ont la date. Oh, qui c'est une jour avant qu'il sa date. Christine. Ah! Christine wakamuna walandaka ngote bango wala batu moko boye donc wana tokolanda makambo na bango ti makambo deux fois na olanda alaka mobali to alaka mwasi to nayebaka te nayebaka te séjour à Paris un leader américain qui s'en jouera. Alors s'écrit le chant Matador, lui attaque les chanteurs. N'engue n'a aussi retourné tout à l'heure, son de ma baisse à la ronde des réactions et puis ça a le souci d'abord. Alors c'est créé un chant. Comme tu as yemba, mais ça yemba dégager chant. C'est créé un mouer. Bon, c'est créé un mouer à travail. Au moins, na métier non surtout. Ce que je veux exercer, en autre côté, aux alarmes pas difficulté. Mais il y a un moment même na musique, la répétition est la mère des sciences. On comprend. Donc, tant qu'on travailler, et le qu'on est au côté. Tant qu'on est au côté, attends, vous allez nous faire chanter. Mais c'est à travail. Pour recommander bon chanteur. C'est à travail. Voilà. Parce qu'il y a eu combien de travail, à base de bourgeois, ça là, il faut chanter. Mais ceux qui a ça là, va travailler belé, à un niveau, à un endroit, à chanter, à Tiganae. Bon, ouais. Ceux qui peinent qui a ça là, va travailler belé. Na niveau ya chant na ndinga yembela ka Ahmed Simba mwana tuka je sali c'est ya tika na nenga na kopesa conseil aza courageux na kopesa ka conseil a bosende makasi ko aza courageux ngana linga ye pa la courageux ngana yebi kala na yebi le lote c'est ba digital aya kawana bien kitaka na ye na mora courageux a bunda na ye mais a kolisa ne chant so ki ka kolisi chant na courageux azala kana ngo carré pour naïe. Carré pour naïe, ouais. Alors, la vérité, à cause de sa cache, dans la la musique congolaise, depuis le combat, la musique congolaise, combat, apportant naïe, kaka voix naïe, na eyembeli naïe. Il y a la musique. Après, on est à la raté. Est-ce que voix ya depuis combat ezalaka? Oh, vous avez mal à chaque fois, il fallait avoir déjà. Ah, on les a là raisonnement ya batu oyo ba raisonnaka bongo. Ah, oui, bien sûr. Ah, et là les tingani na za boye ngasko na ko banda pona lo ba boye na lo bana fo na yo. Est-ce que ça a sens?
Et la santé nzambe akela mutuna voix na ye. On se comprendre. Pour comprendre que déplique à ça na voix na ye. Soit ba live ya déplique. Au moins ça na live moko to bois qui na internet, c'est le cas déjà. Sur la chaîne YouTube ya Nias Music. Au moins live wana ezali. Jusqu'au live wana yo kan ndenge déplique yembi na live. Hein? Après aujourd'hui live ya vient nanga di Cap la merveille. Au lieu qui bango mi balé au lieu qui live ya déplique, au lieu qui live ya Efanjo, on comprendre que ba voix wana eza ndenge moko te. Rien à voir. On se comprendre. Place on a de comprendre ce que voix ça wapi. On se comprendre. Et ça ndenge moko te. Bato bazoka eloko wana balata ngona mitu balati saka bato eloko wana na moto. O ayembaka voix ya intel. Mais yoka ba voix wana na live. Yoka ngona studio te po studio ebongisaka. Yoka na live. Oyoki concert ya boss nanga déplique comme manière. Oyoki concert ya les muntu o comprendre que ba voix wana eza ndenge moko te. Eza ndenge moko te différence eza pena ya makasi. Ya osakana te. On comprendre. Différence eza pena. Faut pas savoir qu'un jour le plus compliqué pour leader pour s'imposer ben des babines affilés va s'imposer des patries de camp va s'imposer des bachani matière va s'imposer. On les a destin ensemble. Comme nous sommes comme la radio, il y a destin ensemble. Ngai lelo na yebaka te que un jour na kozalaka na Nias Music. Mais lelo na surtout ki ka bona la muki bona zala ka Nias Music. Pe ezo pesanga makambo. Oyo kutuna revate bapesa yo shambala moko bapesa makambo bapesa yo ngote bapesa te bafina bachaka chef bakofana mais bapesi makambo nzambe abombelaka biso basurprise ya bien o peut-être biso toyebaka te yo ozotambola kaka mais soki te nzambe atalaka baya petit oyo place azali wana place na ye te ye place na ye eza boye mais lokola azoyeba nanu te azala nano wana soki ngonga ekoki à comprendre la remise place vous comprendre donc ils ont destin ensemble de ceux qui un jour au comaka gloire à Dieu. Très bien, alors tout sur la pêche chanson dans moi qui puisque yo modem kolonze mozawa titre nze mozani titre nze molangeza c'est les feux chakana c'est les feux mbele on a honorable Francis Ba vraiment papa na Didi Boudimbo donc on a fait pembo te place azali yende mutu na dédié nzembo wana tega nzembo wana yo lina de balega na caméra boyo wana ezalaka masolo akati bana makambo akoteka bakombia wana eza ya bato balobaka bapri ya banzembo boyebi bango ebongo babiso boyo teye koloba biso makambo apri ya banzembo honorable Francis balingaka makambo wana te alingaka koloba te ayasanga mayasi yo fo ozalaka boye makambo wana tika bango nasala makambo na bango wana me yo yembano kaka lakisa bango kaka kena oyebi bulu so makambo apri eza makambo akati wana na koyebisa ata na nsima caméra otalaka. Merci Mayasi Matador, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors disque tozongoka non disque nano bafixe pena date na batravo ezosalema nango kaka mais soki bomoni kaka avant que tolinga tobimisa o so ka ebimi boyo déjà que disque déjà ekomi da na nzela ko po avant disque totinda nano éclaireur bali batelema epi akwaya wana ndenge na nzoto na ndenge ya bolingo elambekata na kuna bebe wana etalinga te sie senglekata na kuna sheri wana etalinga te bolingo bolingo lakisa bango ndenga kolove amina tebembo fifi bolili opesa elengi balola bobebe nemela sepa na yo kelengi wana eza eloko moko ezoyakala te eza deja na banete panala ono sa préciser na ba ndeko nyonso ya nyonso yo nde bebe nanga palalala yo nde sheri nanga yo nde bebe nanga Erike masama
amour eza entreprise oyo elongaka te yolone zuzi na motema oglora moyebo elotaka sancre elonamaka te wili ye sheri nanga leka bone bebe nanga amour eza entreprise oyo ezanga retraite yo kotenge zuzi na motema lobola mayeba ekotaka sante elonamaka te wili ye bebe nanga leka bone sheri nanga yone bebe nanga palalala pala yone sheri nanga leka bone nanga vraiment avec les bateaux déjà au sepela wa et bon ce que moi comme million na sina commentaire abi ah oyembe wa mbasi ya réaction les ans vraiment mutu wana basali ouais na comprendre na ngaki mutu wana za na eka mutema mabe kaka yango asali na eka ko ouais omoi na eta o naza na eta o nazali so kutu ezalaki ya koyemba yuza ni kai bon nayebi ke bato bayebi misiki nde bacomprendre eta naza na minute po bacomprendre même à partir ya voix na nga bacomprendre ke aza na eta moko boye me azoyemba mpona chanteur nayebi nde nini nakojouer na voix na nga nayebi ke ya kati eza ya kokangama me ya libanda eza ya kofungwama nasalela yango boye po nasepelisaka bato bazolanda biso donc c'est ça c'est ça l'effet vite et million de plus que pomba ou bien oyembe oyo moko noyemba ngonga moko mponga moko noyemba charge te oyembi na président bosi na nga nde moto wana charge donc tobeti na ye tikotaki donc ense moni eza mabe intervenir d'ailleurs na kati wana ou bien kabino mibali non bamasa baintervenir na bakere mais kere pena cha pena eza ndeki nga na bosi na nga do tobetana pena biloko soki otalaka voi ya depuis combagnance na voix na nga nayebi so soki oyoki extrait ya studio mais eya mabe ya pena mabe excuse so ori pena ba extrait ya studio donc po eza na dio moko tobeti na bosi na nga wana ngana leli ye ngana leli ye ngana lelo yewe ngana leli ye yewe Jehova yoza wapi ye pinzoli na ngai ekoma champagne ya bayini na ngai bango basepelaka ntango nga na lela wili musheni ye koda mboka yoza wapi ye nga nasengi na nzambe asimba motema na yo bebozongela ngai bebe kolinga mosusu francine kokoka te tala didie budimbu yo yango nabondeli yo bebe nanga seselefe Toma moto ya boma so eloko wana ya bendola tobetango diyo na ye mais faut yoka ba mélancolique ezobima wana mawa so bato bazala desite bon studio kobongisa biso nakoki kondima yango mais kobongisa te neti na ndenge oyo ozokende na wana po omoni ndenge na oyemba boye ndenge nazoyemba boye bongo ndenge nayembi boye bato bakomprendre ke voix ya mabe meme yo oyebaki te ke voix nange eza mabe mpo nayebisi yo voilà okomprendre mais sikoyo so oyoki makambo ebimi wana mais cese lefe ya mabe ya mpe na mabe bazela pena banzembo ezoya merci na passage na yo matador bato batali biso ba retenir nini mokolo lelo ouais eloko bato bako retenir ezalaki no nias musique na minute oyo eza au grand complet nouvelle énergie donc nias musique pena makambo ebandi déjà boss nanga depuis komba alobi ke na minute amemi char balobi nouvelle énergie tozoya bopesa biso chance bofungola mitema boyoka bana mibali oyo lolenge nini tokoyemba lolenge nini tokosepelisa bino le 29 juin tozala kati ya village Chetemba
Et ça, premier concert pour Nabiso, nouveau retraite, il y a Nias Musique Nouvelle Énergie. Place Nini Boss, Nabiso, 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 Yabatou. Batou, Bayou, Kalolini, Toko, Panzan, Keke. Vous comprenez. Mais l'album, il y a groupe, il y a Kalaté, nouvelle collection. Nouvelle collection, il y a une collection de Siga Rumba. Les qui va cesser les faits, il y a une collection de Siga Rumba. Donc, il y a Adidas va s'engager pendant la Balenciaga, donc il va salir Dio. Nouvelle collection de Mouranga, cesser les faits, il y a donc beaucoup de choses à la droite. Donc, on a fait Simbo, on a bureau, on a vu Mobimba, Pascal Kanzele, Baya Deko Chude, CG Kelor, Asma Kiala, Dadir Bidi, Maître Ali Koso, on a fait si bangonyo sous Bamote droite. Pour nous robot santé, bateau oyo basukena rabiso de temps en temps. Na pesi mbote na Anton Tumba Antosha Motema Paléon na moni maître là autrement appelé Aimé Dollar maître Kidja Vioka mokonzi ya visa balobwa so visa boutique la maître Kidja Vioka aux États-Unis Paris Belgique donc maître Kidja Vioka ndé moto na charge Landry Kimungu LK super maître na kati États-Unis merveille ba coupe landela ba faire. Et puis, na Bossanité, Lik Mamboulou, les bourgeois, les seigneurs des visas, Lik Mamboulou, les bourgeois, les seigneurs des visas, la question beauté. Mathieu Louté, mon sponsor personnel. Beli Belingo, visa Schengen, aussi Bilona, Faïda. Grand prêtre, mère, moi, c'est un peu. Yayo Yango. Merci, c'est la fin. Ouais, merci vraiment. Oui, de la presse. Donc, Babi. Samedi to Ozalawana. Samedi to Ozalawana. Ozalawana yo moko mona sko makamona kosala na concert. Pour memela bato wana sango. Merci. Ouais, merci très cher abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les diasporas, au Boutali Bisso partout dans le monde. Un grand merci aussi à ma maman chérie Dorothée Kabouya depuis quelque part. Un grand merci aussi à ma maman chérie moi Kangalou depuis Paris. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Raja Fashion Police. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à la beauté Chance Boubé, Chance Boubé, copine privée à Cap Singoma depuis quelque part. Merci donc à Oyabino Wana, Chance Boubé et Cap Singoma, Chance qui se aussi je te salue depuis Belgique. Carmi Luemba, merci pour le soutien mon frère Carmi Luemba depuis Belgique. Pesséna Pembo Teming et Kevin Luemba, et vous savez de la presse à l'occasion c'est la rap par rapport à elle. Un grand merci aussi à l'infinitif Gilles Bassim Bastarian Gilly, Odilon Swan, je te salue, Combattant Samba, merci pour le soutien. Mon vieux Jérôme Baba, malgré le retard, mais joyeux anniversaire. Merci aussi pour les soutiens. Merci très cher abonnés, ceux qui vous s'appellent là, qui n'a élément pour la lélo. Si vous avez fait ça, merci, mais il a dit dans le monde, ballon à la taille S, avec ma caméra qui est dans la machine, même présent qui n'a pas de la presse. Ceux qui sont assis à ton unité, écoutez le micro de Soya, protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.